Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Davina Apwa yaba Davina mwasi moko kitoko wapi. Une Française surtout perdue en RDC. Balobaka bongo. Tellement que Davina Apwa azalaka mwasi moko alela français pas possible. Et puis alobaka ngo pe kitoko na ba charme ibele makasi mwasi moko ya fière. Pas possible la famille. Salut chers boutchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Davina Apwa. Na memeli bino pe ye moko Belvi Kandi yaba Belvi. La patrona, Poutine surtout de l'écriture, la maman surtout de la famille Libota. Wana penzande ye moko Belvi Kandi. Bandeko. Quand ndenge adage na biso yebisaka biso chaque jour que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Ezalaka makambo lokuta te. Ezalaka makambo lokuta te bandeko, eza adage moko elobaka kanango vérité. Bandeko ya kokamwa eza koyoka o Davina Apwa alobi pona Belvi Kandi. Bandeko biso nyonso toyebi Davina. Davina de nature azalaka na hypocrite te. Ye soki asepelaka na mutu alobaka ngo. Soki alingaka mutu te Davina alobaka ngo. Ye azalaka neti batu mosusu te ke nazo batela parce que kotoyo soki nalobi mabe bako bando benga kanga lisusu te na ozanga mbongo te parce que Davina déjà azalaka na ba mbongo na ye. Mobali na ye penza azana ba mbongo pas possible. Donc ye kutu kokota makambo ba théâtre, kokota makambo ba film ba salaka. Izalaka parce que alingaka ngo mingi yango ti lelo a continuera ko jouer. Mais kolandaka boy na vie. Déjà azana na vie ya bien. Mobali na ye aza mobali ya malonga. O balobaka penza mobali ya malonga. Mobali oyo ayebi kozwa soin ya mwasi na ye. Aza déjà na ye. Donc makambo nyonso ezobima penza na munoko na ye eza makambo o eza na motema. C'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Bandeko ya lelo eza ya koinda. Lelo penza Davina Apwa abimisi nyonso o ezalaka na motema na ye pona Belvi Kandi. Bandeko nini ezoleka? Davina Apwa lobi nini bandeko na ngai? Ebele ya batu bazana bango impatiente ya koyoka o penza Davina Apwa azoloba. Alors, avant de kota na makambo wana parce que ozala bien toyoki Davina Apwa et après tokosala na biso analyse na biso na système ya bien. Mais avant de kota na makambo wana en tout cas na olingana nga nanu na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne surtout ya ba analyse ya kitoko, chaîne moko ya ba information ezalaka nango exact et pourquoi pas chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez en tout cas. Ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos ma
makasi. Bandeko nanga wana napesi mwa mbote nanga na ye moko Linda Bukulu depuis quelque part et pourquoi pas famille Libota nde likambo. Bandeko nanga surtout famille Libota bozwa bakiti na minito makambo eza ya kobeba. Makambo eza ya somo bandeko nanga ezalaka bien ozozwa kiti na yo ozokendaka malembe ozokenda kotie kiti na se yo pe uvandi. Tango ozovanda wana tia mwa mai pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni na système moko ya bien. Mwa eloko ya kolia ezangaka te parce que makambo na biso ya lelo ekozala bien ozoliaka kote mosusu ozomelaka kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Ines TV na système moko kaka ya Tokos makasi. Bandeko nanga avant na kota na makambo nyonso tu en tout cas nazotikela bino nanu audio oyo ya Davina Apwa bino moko boyoka et après ça tokosala na biso analyse na biso na système kaka ya bien. En tout cas la famille on se retrouve juste après. Vie à l'écriture. Ok. Elle a la tête au fait. Waouh. Bellevie, c'est un mystère. Là, c'est Davina Apwa qui parle de sa maman. Tu vas puiser, et on aura toujours. Wow. Donc, à chaque fois, tu vas la découvrir tout le jour et c'est pas prêt de s'arrêter. Okay. Ça, c'est Bellevue. Et puis moi, je pense que c'est les genres de personnes qui sont... C'est un leader. Hein. Elle a tout d'un leader. Elle est posée. Voilà. J'ai peut-être pas trop de mots à décrire ces personnes-là, mais c'est beaucoup. On a de la chance de l'avoir dans les cinémas congolais. Maman Bellevue qui le chapeau surtout. Pour vie à l'écriture. Okay. Elle a la tête au fait. Waouh. Bellevue, c'est un mystère. Là, c'est Davina Apwa qui parle de sa maman. Tu vas puiser, et on aura toujours. Wow. Donc, à chaque fois, tu vas la découvrir tout le jour et c'est pas prêt de s'arrêter. Okay. Ça, c'est Bellevue. Et puis moi, je pense que c'est les genres de personnes qui sont... C'est un leader. Hein. Elle a tout d'un leader. Elle est posée. Voilà. J'ai peut-être pas trop de mots à décrire ces personnes-là, mais c'est beaucoup. On a de la chance de l'avoir dans les cinémas congolais. Maman Bellevue qui le chapeau surtout. De retour avec Davina Apwa. Bandeko, je suis sûr que bino nyonso biso nyonso tout touti kolanda audio ya Davina. Bandeko, wana eza maloba ya Davina ye moko aboyaki na ye polémique. Aboyaki penza polémique alobi ke non naloba nanga ka vérité. Quand ndenge na bando loba na ebandeli que c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Bandeko nanga eza makambo a solo. Makambo penza Davina lobi eza makambo o penza eza na motema na ye. C'est qu'elle ressent pour sa maman Bellevue Kandi. Yango abimisi. Aboy na eba polémique. Et puis na koloba de l'autre côté, elle a aussi bien parlé pour maman Sila Bissalou. Pour ma sœur surtout à qui nous saluons en passant. Alobi na bien. Parce que Davina, et c'est pas dire que non, Davina a joué kaka et pas à Bellevue Candité. Kala kutu tobando mona ye na chaîne ya Mams. Abanda ko jouer mingi bakasi kuna. Et puis à un moment, tomoni azo jouaka lisusu kuna te toye komona ye mingi chez Bellevue Kandi de temps à autre tomona kaye chez Bobo Manoka kutu mikolonde azo indisa epai ya ye moko le coach Da Costa tobenga kayeka Da Costa kuna pe film asikande euti kobima bandeko aindisi kuna pas possible. Et pourquoi pas chez Ada Ilunga, le président aussi azo kendeka malembe azo koba na ye musala na ye pe ezomona na miso ao sala pe ba film na ye ya kitoko bandeko. Davina alobi nyonso, elle a tout dit pour Bellevue Kandi. Témoignage au Bellevue au Daniela Penza alobi pour na Bellevue Kandi ya za mutu liboso te.
tolanda télé-réalité ya Maria Longondo, à qui d'ailleurs nous saluons en passant mutuna biso ya mutu pasi. Ye penza zala mutu moko a mangala pas possible. Ye penza na Rosni Muchopi. Pourquoi pas ye moko la fille de ouf Mimi Kabongo. Bango misatu batwa mangala ya basi. Bandeko tolanda pe télé-réalité na ye aloba makambo yo. Ebele bandaka na de. Ebele kotaka l'autre ka diste. Déjà soki 2 personnes ba lobi liloba moko. C'est que mutu wana zalaka bongo. La plupart a batu baloba bongo penza na Belvi Kandi. Ye penza facilement à détecter ka talent ya mutu. Et puis ceux qui a découvert que non mutu oyaza na talent, en tout cas azwaka tana ye pour na ko former mutu wana na talent na ye. Il y a de ces personnes bazalaka na bango impatiente teto impatiente. Au monde ata ceux qui a moni moi eloko bien. Atalika boy donc mutu oyo penza soki na meki ko aider ye peut-être à kolekanga un jour. Mais c'est pas le cas avec Belvi Kandi. Ye so qui a découvert talent et pas mutu. En tout cas a osala le tout. A kosala penza le tout talent wana ebima. Mutu wana penza abana ko jouer kitoko. Wana penza ndezalaka Belvi Kandi. Lelo kato zonga, n'exemple kaya Maria Longondo. Maria wana façon à expliquer ndenge ni na banda ba makambo na ya théâtre. Lelo Maria komi na 3 ans. Au depuis a banda ba makambo ya théâtre. Ye pona Maria kendaki epa ya Belvi azala na YouTubers. Abanda na ye kandenge ko sala ba émission kandenge to salaka. Mais kotala ye ka boye Belvi kanda lobite. Yo il faut à la comédienne. Imaginez mais tala biloko Maria binisaka. Mais ce que kenda qui peut-être place mosusu. Banga qui ba pese peut-être opportunité wana ya kozalaka kani YouTubers. Parce que bazana tan wana te ya ko étudier kabatu, bazana tan wana te ya ko bimisaka ba talent o ezana kati ya batu. Il y a de ces personnes qui sont comme ça, ils ont que ça jalousie te, mais ils ont la capé grâce. Quand ils ont la kata na ministère ils ont la mon pasteur mosusu peut-être grâce na ye, don na ye ils ont que ye penza ba miracle ndé ba miracle. Et ils ont peut-être na moi si moko ba déclarer ye et pas ya médecin que non yo kobota kate. Mais ake okutana na pasteur wana à partir ka ba prière na ye tellement que foi na ye to domaine na ye wana eza ba miracle biloko bongo ali moto aboti. Donc ezalaka bongo atala ba makambo ba théâtre pe ezaka bongo. Ezaba makambo ba don, ba makambo ya grâce. Donc tuna mutu azana grâce na ye ndenge bazo sala ba film yango ezalaka bien ba travaillaka ensemble. Makambo penza nini Davina Apwalobi en tout cas eye lisusu ko interpeller nga ko pesa nga mwa ba idée mosusu ka ndenge ezalaka. Ba comédienne na biso na ba comédien na biso soki ba komi ko travailler ensemble en tout cas makambo ba théâtre yo makambo ba film na bango e okende penza mosika. Kande to monaka ba Nigérien ndenge ba travaillaka. Les Nigériens travaillent ensemble, mais ce n'est pas le cas avec nous autres, surtout dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. En tout cas, na pays na biso, je m'excuse la famille, na pays na biso division de eza ebele. Moussaloyo, elingaki ezala bien, surtout soki no 4 icônes. Ceux qui nous ont les 4 icônes, nous voyons Belvi Kandi, la patronne à Mwasi Nzambe. De l'autre côté, nous voyons Dinana, la douce Yabatinana, Mwasi Nzambe. Et pourquoi pas Mam Cécile Abissalu, Pombasen, Mwasi Nzambe. Na ye moko mutu asuka, ebela batu babenga kaika Mobutu. Mobutu penza seko. Mupesha. Irsil peshanga Mwasi Nzambe. Mwasi aboya na ye choko alobi ngana choko ekosimba te. Bandeko soki ba comédienne na biso o ba icône 4 icônes
soki babandaki pe ko travailler ensemble batie kama kamunyo sona mesa jour mosusu ka balobi ke tokozala na réunion tolobela nanu ba comédienne na biso mosusu mutu tel bomona kaye ba rôle nini ko bando simba kaye mingi na domaine boye. En tout cas bandeko nanga je vous dis makambo ba film to ba théâtre ya Congo na biso elingaki kende musika pas possible lelo moi ezokende nango musika te niveau eza moi ya CC c'est parce que ba travailler ensemble te mutu côté oyo mutu alingi alakisaki ngande côté mosusu mutu pe mosusu alingi alakisa ngande sikoye kokota pe na ba fan ba eko bebisa nyonso yango ezoboma biso la famille yango ekomi koboma biso soki vraiment nos 4 icônes babandaki ko travailler ensemble batie nanu kibongai kibomwa de côté. En tout cas je vous dis la famille na minute oyo toningaki toloba makambo mosusu na monde théâtral na monde pédas très théâtral ata ba makambo poison boye kendaki kitaki tolingaki tomona ngo lisusu te mosusu biso ba kroni fati tolingaki tokota na émission na biso peut-être pona koya ko sala ka analyse ya ba film na bango koya peut-être ko sala ba biographie na bango koya peut-être donc kolobela mo makambo moko boye kaka tolingaki tokota kisongi ekitaki emataki tolingaki to bando yoka ba biloko wana nyonso tu. Donc c'est ça yango to mona ba pays mosusu batu o basalaka ba film en tout cas ba vie na bango basi ba bonga na bango bien que gouvernement efutaka ba mosusu mais na ba mosusu pe kaka kibolingo bazo travailler en équipe bazo travailler en harmonie en amour surtout omoni keno musala pe na bango ezokende liboso siko ya Congo na biso ezokende nango mingi liboso te parce que il y a de la haine eza ebele tozolingana te surtout batu oba bebisa makamnyo surtout comme les gens le disent toujours que ce sont les fans bango nde bazoya ko bebisa penza na niveau moko pas possible. En tout cas coup de chapeau à toi Davina Apwa. En tout cas osololi na yo kitoko oyaki ko finga mutute opesi na yo kaka ba référence kandenge zalaka. Je sais qu'il y a de ces personnes oyo bakoya bakolukaka côté mabeke no côté wana il fallait pas aloba bongo. En tout cas on répondre bien kolekata kutu ba mama mikolo otomona bakota penza na ba émission boye batuna ye neti ba mama Teresia bandeko boyebi ke ti lelo mama wana akamusaka nga ti lelo na kamwaka komona mutu neti mama Teresia mama mukolo ya tongo mama oba bota kala na ba interview kaya mike ba yeko tuna ye mais tala niveau mais bo comprendre ndenge nini Davina alobi azan éclair c'est vrai ajwaka mingi lisusu epa ya mamste mais alobi na ye mabe pona mamste alobi na ye ka bien décrit ka mams ndenge zalaka donc eza bongo yango bandeko nanga soki ba obenga bino na ba interview surtout bino ba comédienne ba bengi na interview en tout cas zala moi mayele oyebaka nini ya ko répondre na nini oyo okoki ko répondre pété bozalaka moi mayele surtout mayele na bino bokendela ki école bola kisaka ngo na ba interview ekosala pe bien wana na profiter pe na pesa moi ba mbote nanga na ye moko Madame Kiyong depuis Turquie balobi kuna nde bilamba ba sac pas possible et pourquoi pas ba perruque moi sinzambe mutu na biso moko ya ba français pas possible ya lela français ye kuto zalaka mutu a baby la donja ye lobela ye baby la donja en tout cas okomona ye na pete nyonso na ba commentaire azalaka bongo wana topesi ba mbote na biso na ye moko Christine Longo si je ne me trompe pas de nom mutu na biso pe ya
tongo yepe alela baby la donja pas possible. Christine longo wana topesi yo bambote na yo na système ya bien makasi. Topesi bambote na biso na ye moko Julia Mananga depuis Angola. Topesi yo bambote ndeko na biso talaka yo. Wana topesi bambote na biso bapesa ka bambote ya bandeko. Bapesa ka bambote topesi bambote na biso na ye moko pasi Kalonge depuis Lubumbashi. Et pourquoi pas ye moko wana opesa bambote ata 3 fois. Linda Bukulu depuis Sénégal. Ye penza soki akoti na ba commentaire akotaka. Yango la kisaka penza ke mutu oyo alandaka émission du début jusqu'à la fin akotaka penza apesi pe toli na ye. Wana ezalaka tellement signature na ye. Ezalaka bongo la famille soki mutu osala makambo bien to ya peto betele ye maboko na système ya bien na pesi pe mwa bambote na ngai ya suka na noko ya bana David Divi na système ya bien makasi. En tout cas la famille moi partage ya muke oyo na lingaki na sala na bino lelo. En tout cas tokomi na biso na suka suka nyonso to esalaka mwa pasi talakaka donc to silisi na biso la famille. En tout cas bye bye la famille et à la prochaine. Bisous.